sikofinga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo on consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Je vais parler de l'église rapidement. 4 sur 4 aujourd'hui. Je vais parler 4 choses pour l'église et 4 choses pour la nation congolaise. Je sais que le Dieu de cette nation se lèvera. Ah, yaya. Nauti na kacha suka ya komina njili. Zamba kozwe loko ezanga tina pour la délivrance ya mboka na ye. Soka azwaki Gédéon wazanga kitina wazanga alobi wapi nzambe batata balakisa biso nzamba benga ke voyant ero nazana makamna oloba batela kimia komanke lokote 30 minutes une heure du temps oko bakisa likolo ya programme na yo eko changer pe vie na yo par rapport à bataille melo lekisa ailleurs nzamba salo grâce parce que nazo ndima opère de l'autre côté tous ceux qui sont couple marié na pambola bango awa sima bango kitana linga bango mingi papa Tomana bébé naye depuis la Belgique bazo poussana quelques membres famille bazo la côté à papa na maman bazo poussana soko sepe na libala onzama peso libala pesa bana no mabala apesa bakoko no libala so qui voit les côtés
Je vais parler de l'église rapidement. 4 sur 4 aujourd'hui. Je vais parler 4 choses pour l'église et 4 choses pour la nation congolaise. Je sais que le Dieu de cette nation s'élèvera. Ah, yaya, na utina kacha suka ya komina njili. Zamba kozo eloko ezanga tina pour la délivrance ya mboka na ye. Soko azwaki Gédéon, o azangaki tina, o azalaki alobi wapi nzambe batata balakisa biso. Nzamba bengaki voyant héros. Nazala makamna oloba. Batela kimia, komanke lokote 30 minutes. Une heure du temps, oko iko baki sali kolo ya programme na yo et ko changer pe vie na yo par rapport à bataille melo le kisa ailleurs. Nzamba salo grâce parce que nazo di mon père de l'autre côté. Tous hommes qui sont couple marié na pambola bango awa si ma bako kita na linga bango mingi. Papa Tomana bébé na ye depuis la Belgique. Bazo poussana quelques membres de famille bazo la côté à papa na maman. Bazo poussana soko sepe na libala onzama peso libala pesa bana no mabala. Après ça va coco no libala. Ceux qui voient les côtes à terre. Ce beau fan de par rapport à Ndenge Aza toujours l'équipe biso makila moko mama moko et bon na kolo ba mochaka biso makoma na prier un jour tobeta concert suka makoma nyos avec la tête pasteur Michael Abalo Vincent na oui, na kuta na ye wana amoni tato yambani to saba na nzambe soko kuta ni foto yambana pese abengi singa na sala samedi na mokano na nzambe aujourd'hui depuis na âge en tout cas nzambe abatela bino kokanga na nzambe nzambe atambolaka vraiment po biso mpe toyei bala mikeka na konga na lelo nzambe atomboli biso mokili bayebi biso ka kongo te donc mokili mobima bayebi makoma soki nzambe azalaka makoma na bakoma na nzela nde kosote ona kosote mais toujours na nzaka na c'est bien excusez-moi mon voisin sikofinga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele